Pasteur de la foi aleki na émission moko alobeli likamba sila na Belleville. Biso nyonso toyebi ke pasteur de la foi asalaka abengisaka ba comédien. Ça fait déjà une année passée. Une année na ndambo, une année demi boy. Pasteur de la foi abengisaka ba comédien kaka pona affaire sila na Belleville. Pasteur de la foi abengisela yango déjà ba comédien depuis longtemps. Alors likambo wana esimbate et ala na ba comédien belé o bakenda olobelango na ba émission na bandenge na bango. Siko lelo pasteur de la foi aleki na émission alobeli ka makambo ango. Pasteur de la foi alobeli mambango mamba sila na Belleville. Likambo wana leka une année passée. Au pasteur de la foi vandi saka ba comédien. Alors pasteur de la foi kepoto ayo leka na émission moko, na émission wana ba olobele maramba sila na Belleville. Donc c'est la bino na émission wana. Après na zongi sabino boyoka pourquoi pasteur de la foi alobi bongo. Bandeko nanga na batamoko toluka te to diembela na mambo batu. Et ana batamoko toluka te to yaka odiembela po pasteur de la foi lobi boye, po pasteur de la foi memi boye, boli boye odiembela na sima pasteur de la foi. Oh pasteur de la foi tangi kombo asila, oh pasteur de la foi lobi ke sila kuta zana problème ite, oh pasteur de la foi lobi te ke sila na problème ite, a lobi pete ke Belleville na problème ite. Pasteur de la foi asala oya koke ko sala tant que papa. Asala ki l'essentiel oya koke ko sala. Mais so mambo simbi nango te pasteur de la foi sani ayami kanga singa na kingo. Mutunya sa monaka evenemana o eleka na ekati église a pasteur de la foi. Ba comédien tout bazala. Si la bisalo ayakate. Si la ayakate. Mais mutu tout amona. Nde ba comédien ba lela. Na mate ya pasteur de la foi. Nani amona te. Mutu tout amona. Lelo ba papa masumu ba koma osakana bango pampamba. Ba papa masumu ba koma bato ba koma ofinga bango na internet ka pamba boye. Lelo ba papa masumu banani ba papa nani ba papa lombe. Baba kuku ba finga ba papa lombe. Pourquoi parce que papa lombe et amo ba le na Belleville TV? Pourquoi parce que papa lombe et amo ba sepelarate na attitude ya baba kuku ba finga ba papa lombe? Mais le pasteur de la foi leki na émission alobi maloba mo eza nango capital. Maloba lobe eza nango ya mabete a chrétien ni Belleville a fingi Belleville te alobi pete ke Belleville mutaluka ba problème mais boye ko bimisango na ndenge wana ndenge nini. Est-ce que maloba pasteur de la foi tozangi matoya koyoka au pasteur de la foi lobby? Pourquoi tolingo tozo sous pasteur de la foi to meme na buzoba pasteur de la foi tik aboya na e buzoba ba comédien abima na ye na je o aloba na e bien que a jouer pas si la te a jouer pas Belleville te. Pasteur de la foi boya ki ko jouer kuna aboya ki po ba makambo aboya ki na esoka ke pa Belleville jouer tanga ozonge pas si la jouer boy et comme problème soka ke pas si la jouer tanga oya pa Belleville jouer boy ba malobe comme olandana aboya ki na ye. Biso no soto ebi ke muta ko jouer na SB mais so muto na katisika ngambo ake na Belleville TV e landana na mafinga to yebi yango to bungi yango te. Alors, le pasteur de la foi
asali émission bato bakati batie na ba TikTok bato musu bayena nango ko bandela ba émission na ba YouTube pona oloba to bimisa pasteur de la foi te mutatinda atinda bandeko na biso mi bala théâtre sila na Bellevue ba zalande baza pasteur de la foi tinda mutute ngalo ba le jour pasteur de la foi benga ka ba comédien nyonso ba ya lisanga soki sila na Bellevue bazaka sur place peut-être balinga ba sa la réconciliation ka le jour ango mais sila yakate ayaka na été amona ka na papa pasteur de la foi bengi bon amona nango bongo aye na été bokota papa pasteur de la foi na problème bolatise likambu non to batama na sima maloba pasteur de la foi te eza bongo to ebi kezaka bongo si la vanda na baba cook Bellevue vanda na ba famille bota mutu o gérer na ndenge ne mutu okene na ndenge ba ope baleki ko finga baninga to yebi alors bandima ngo eza la bongo pasteur de la foi so ba décision na ba ndenge na eza la bongo eza bongo boyo lete Bellevue kulusu lelo to mona mamba grâce luzolo bolatise lengo Bellevue kulusu to yela bino émission wana botika bandeko na pesi bino na mbote bato bolandaka biso boyebi déjà que bonjour bonsoir et dépendant na ba héros kotala biso alors abonnez-vous s'il vous plaît ces ambalano liboso au s'abonner et puis tant aux s'abonner activez les biso cloche à notification pour que prochainement soto yena ba analyse na biso omo na biso mbala moko esika nyoso kozala alors activez les biso cloche ya notification bandeko ngana ya ko finga te na sala analyse na nga selonga na loba toujours mutamta na droit sala analyse na selon ye so yo moni ke analyse na nga na sala zama be yo sala pe analyse na selon yo biso no soto raisonner ndenge mo te mutamta na façon na ye mutamta na ndenge ne ya ko raisonner alors nga na sali analyse na nga selonga era bande comme subo kota yo finga ngata lelo ni mabe yo boye bino bolingini na ba mutu maka yaka kufinga baba cook awazate to sala ka analyse ndenge esengeli mutamta osala analyse na ye ndenge ya lingeli likambo ezala ndenge osala analyse na ndenge ya comprendre likambo alors ata boye bo fingi bolobi na osala analyse na nga ndenga na o comprendre makambo ndenga na o comprendre makambo alors babilo mususu ezaka nango na importance maote bande onanga bo aimer vidéo bo partager lenga na Facebook bande wa TikTok partager lenga s'il vous plaît partager lenga na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger to le canon na émission au pasteur de la foi sali na poto toujours parti o bandeko bakati o bakomo kumisa o pasteur de la foi za famille ne aza abakouk pasteur de la foi za abakouk te pasteur de la foi za pe famille bota te pasteur de la foi za ye pasteur aza ni kota famille bota aza ni côté ya babakouk boya lo batela pasteur de la foi lobeli so Bellevue mabe ko ba pasteur de la foi lobeli Bellevue lo côté pasteur de la foi ana problème on a Bellevue te bref ane que Bellevue tala bomoni Bellevue ala na problème abatute ngana mona moi sana za na problème abatute Bellevue aza pembe yango bomoni bato ebele bayaka koluka ko combattre ye alors pasteur de la foi aye kolobate ngalo baka olinga sila tika na ngamba sila tika ofinga Bellevue olinga pe Bellevue va na ngamba ya Bellevue tika ofinga sila eza bongo melolo komaka soki mutabimi na media lobi bolati se yango Bellevue na mutu mutabimi na media lobi bolati se yango Bellevue na likamba pasteur de la foi et na likambo moko te boleti ya Bellevue awa pasteur de la foi lobi makambu na à l'aise na otela bino audio wana au pasteur de la foi lobi na otela bino video wana au pasteur de la foi zaki na poto après na kozongisa bino na video ya kala botala ba comédien nini o bayaka les jours pasteur de la foi abengaka ba comédien baya po ateya bango pasteur de la foi précisa ki bien na benga ba comédien te pona sambela poto sambela mais na benga ki ba comédien pona teya bango na otela bino video wana kasiko awa to landa eza so 17 minutes na sepela bolanda ngoti na suka boko tala ba comédien moko banani bayaki na banani bayaki te bo comprendre que te eza kana ba comédien de ba obomisa baninga na ba comédien bo comprendre que ça kana ba comédien de ba luka problème na baninga na bango ba comédien bo comprendre loko wana bo comprendre lo lelo bo mona ka séparation ya Bellevue na sila bo mona ngo ka boye Bellevue na sila bakabo mais boye bakelika ba Bellevue na sila ena sima comédien moko
Et na sima ba comédien moko. Et na sima na ba o baza muke muke ba surtout ba o mingi ba fongola ba chaîne na bango. Pona ka ba ya koloba. Tala bio na bo mona 1050 avant dika ba bandi ko finga bandi ko finga Bellevue otanga komba Bellevue 1050 sala ngote mais ma Thérèse azora penza fongoli caméra na ye abandi ko finga Bellevue yo Praibi qui était à la chaîne YouTube, à la posa mbongo kota na fin du mois, alors faut appeler sa caméra na ya loba à na choité après que loba na ibi ko ba vie. Mais bon comprendre mbalamo que ba comédien de ba ota ki songi. Bon comprendre directement. Le lobo libo diembela, Bellevue à États-Unis, boy. Tozana makamba pasteur de la foi. Na oti la bino audio boyo kayango après na zong sabino suna mambakala. Aimez-les la vidéo, partagez-les s'il vous plaît, partagez-les na Facebook, na WhatsApp, na Messenger, partagez-les partout de konangandeko koti. Au moins si ka ba komi aimer au moins si ka ba komi abonner, au s'abonner tant au s'abonner, activez cloche à notification. Activez la cloche à notification et puis finaka place ba komi partager. Oh partager partout, même na Facebook, même na WhatsApp, même na Messenger. O memango penza partout partagez-les nga ezamala mingi alors bandeko nanga tolanda nanu enini audio à pasteur de la foi tolanda la ma Bellevue c'est ma soeur maman Sila c'est ma soeur na ba famille na bango bazaba na notre père parce que no kende wat nos akana milliers na boya ki sikoso na jouer pas ma Sila ma Bellevue olwane na ko muta ma Sila si on n'a pas ma Bellevue, ma Sila, tam su yego to bien l'autre, tam su bato ma Sila ba na komi koto. Moi na Nzambe, lokola frère na bango. Na zalaka na mile na osana nga soute pa na bango po na pesa couleur te ya. Ça va on kanda, te kanda. Non, en fait, souci ka isa parce que Ane ya sika, solo ya sika, na gavke, papa, na matali fertilité masculine, agrandissement des troisième jambe, qui mobile salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, la muki, feti zongi, ba mama na ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, salina solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergeté, babengi nduta, bouton, tache, acné, na gavke, ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mi na maladie, hémorroïde, interne, dopé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, bona bokono ya, diabète, AVC, tension, dopé, obésité, cave-cœur, colo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, Théo, kisi ya comprimé, injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela exemple ça na parce que son que tourner pas ma Sila na Zoambo et tourner pas ma Bellevue na Zoambo moi je vis que na mutoki nanga c'est quoi ça là que moi on n'ose pas ma Bellevue na Zoasouté ou bien on n'ose pas ma Sila na Zoasouté ndo nanga nasi tolandi papa nani pasteur de la foi, hein. Bisson Sotolandi, pasteur de la foi clair. Pasteur de la foi a lobby penza clair na ba propos na ye. Pasteur de la foi a côté li ni Sila, à côté li ni Bellevue. Maintenant on comprend que batou bo balola makam de boyo ko balola makam que pasteur de la foi kuta lobby ango Bellevue za na faute. Nazo comprendre te. Na comprendre te o bino boyoki ezaka pasteur de la foi, ezaka o bisonyo soto yoki to bino boyoki mususu biso pe te yoki mususu. Nazo comprendre te place na bo mécano ko éclaircir nga. Pasteur de la foi lobby très bien. Kutu so toke pai tozonye pai. Dessert na biso na ndeba bacha kutu pasteur de la foi kuna pasi po ya bande ko linga na ye comme eza azana ye comédien. Eza domaine na ye abande pena ko linga ngwa ye aba asali ye koto asali. Abande ko linga bongo mais lelo peut-être bokota kutu pasteur de la foi na moi passe mo bo a regretter un mo bo ya linga sala koto a jouer koto.
Mais boye bobongoli maloba pona olukela pasteur de la foi problème. Non, pasteur de la foi lobby atelo ko moi ma be place wana te. A lobby atelo ko moi ma bande onanga na zongi sabino na mambo akala. En tout cas to zonga na ba video ya kana otela bino video ya kala. Tolanda ndenge ni likambango ese pasaka. Bolanda maloba pasteur de la foi bien. Maloba pasteur de la foi tolanda ngo bien tango babandaka penza kolobela likambo. To pasteur de la foi bengaka ba comédien nyoso. En tout cas na otela binongo s'il vous plaît partagez la vidéo ou partagez partout. Bo partagez ngango. Bo tela nga ba j'aime s'il vous plaît puis bo s'abonner tango zo s'abonner activez biso cloche de notification. To zongela na likambango kala na otela vidéo. Tolanda pasteur de la foi tanga bengaka sila na Bellevue boyoka explication ni pasteur de la foi pesaka après ko benga sila na Bellevue toyoka donc nabima lokwa Melchisedek donc nzambe mutabongisa bongo lelo na salata canal pona bandeko na ngai mais so bandeko ba yoka te za la passe culture ya mboka na biso bandeko théâtre lelo biso to kotele mani to loba atali bosa papa masumu lelo baza wana ba susu bo permettre ngana loba ba papa o ba su na valeur te ti bazana ba su na ba valeur te o komo na lelo un artiste ya mboka na biso matele mafingi papa o si c'est vrai pendant na ba notion to botami ya discipline to botami na ona ba famille ngatata o nenga zabo ya ko sala nga nyoso ko sala ngai lokwa na yekola ko finga te no oleka na TV jamais na finga papa o parce que papa tina balakisi nga ko finga te bandeko na ngai balakisi nga te papa ko humilier ngai na kolela na regretter na mutema na nga na zoki na comprendre que soit papa o alinga nga te mais na ko oser te na faire face na papa je ne sais pas o banda ndenge ni na koli na famille o ba finga mutu te na koli na famille o balakisa nga te que il faut lo bana mutu permettre une expression atamtalo bana mutu imbécile ou bien niamana yo non ko kango te donc obima na munoko na eza passe eza kilo makasi. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait publiquement dans la télévision, ils ont ça la peine passe. Donc, culture, nabiso, ils ont sous culture, au niveau théâtre. Donc, théâtre, pour le moment, je ne sais pas. Ceux qui sont responsables de la théâtre, ils ont la culture, ils ont peine les sauter. Dans le côté de la culture, théâtre, ils ont fait ça. Est-ce que tu as toujours des éducateurs à masse? Tu as toujours des éducateurs à masse? Pour ce qu'on et ça non important na peksa bana na ngako finga oto sala leo na television to te abatu na pesa exemple moko ndeko ebisi mutu oebisa mutu ote ya mutu si l'amour na théâtre si l'amour parce que toi éducateur si l'amour mais batu ba otala biso mo batu parler si l'amour toi na biso na amour te si ko toi éducateur na angle nini. Troisième point na pesa message ce qu'on a suivi ça na beno zwabino tenter. Je dis, il n'y aura même pas la musique, tout semble la tête. Na bengi pebi no to semble la tête. Bande konga na zaki koyoka ba message belé. Ba tu azoti ne la passé de la foi. Je crois Isaïe loko ya okamwate. To ebi lelo théâtre en plein ya théâtre ezali kamwande ko Bellevue nande ko sila. En plein ya théâtre ezabande ko na biso basimi balé. Nzamba sali bango ngolu. Ba producteur bazate nzamba telemisi bango tokenda to jouer pa na bango to zuma mbongo et salisi pe biso. Je suis très fier ya oliaka mbongo na ngai mutoki na ngai ya théâtre très fier bande konde bomoninga très très fier s'il vous plaît fils viens rapidement s'il vous plaît simba excusez nazalaka très fier bandeko. Son avis, sinon même église, on a autant de ça, on église, pour moi, c'est une école. Nous avons dit que l'église, mais que grande église, pour comprendre que nous avons pas de théâtre. Grande église, nous avons dit que Tindi église, nabiso bana batute, église pété. Pour ça, nous avons pour nous sala. Mais nous avons église fout la ninda. Église pesa nga ni eloka olia, église pesa nga ni carburant, et pesa nga ni unité. Donc nazan eloko te lokola intérêt na kati église. Ça je dis ça ouvertement ba na église o bazawana. Et ça c'est que bango baboya ko sala, on balinganga tellement makasi. So na iba sala ba o sala. Donc je ne gagne pas na kati église onde bomoni, mutana église a full la batonyo so bomoni. So il y a un souvenir, je le dis, dans le masolo lobby. So il y a un souvenir, l'église on a tambousi pendant 6 ans, au 6e année, avec 5 parcelles, tous autres hôpital kuna.
avec ma voiture tout le monde a un logo à l'église. Ce qui m'a payé 1000 francs na tchana musalanza. J'aime plus la grandeur, j'aime l'excellence, mais je ne prends rien de l'église. Na soit que logo te na kat église. So bo tuninga ba offrande d'église côté à combien on va éviter. Mais par la grâce de Dieu, je peux dire, je suis par la grâce de Dieu, mouton église autant m'sou appelle ça offrande que les kabatunions autant m'sous parce que je sais ce que je fais avec Dieu. Alors bandeko, théâtre tant na kosala ngo, tant na soka mbongo na ngai esala nga esengo makasi tant m'sou pe na pas moi sinanga, na kabeli moi sinanga enveloppe na otozo na théâtre. Na pesi pe moi sinanga amoni ke na bimaki na itayi tournage. Théâtre za musala nanga. Na moni makamndenge zoleka bandeko passer de la foi yoka mtoko 5 sabatu ona oyoka. Nazo yoka. Nazo comprendre que nazano na capacité ta o 5 sabatu. Et bandiko s'empirer batu nyons tout bamsuba okata partie ya mission batindelinga passer de la foi yo ke n'a pas si lo ke n'a pas belle vie comment yo ko sangisa bangote tant so sangi réponse à opesa nzamba sunga biso kaka nazaki na voyage nazaki kota Italie tongo moko boye nzamba oloba na ngai nzamba zoloba na ngai makambo zotika ngo pourquoi na komi très mal à l'aise na osela bandeko ba ko zonga na hôtel. Donc, na komi comme monologuer na kata chambre, na zo monologuer s'il vous plaît, na za liboso église, pe liboso sanctuaire en kolo, na zo monologuer ngamoko. Donc, na zo mi loba ndeti na nzambe na zo loba. Eleki na yeko zonga na sali 1 mois na 26 jours na libanda. Na yeko zonga na zongi vendredi. Boyo kanga très bien bandeko na ngai. So ina loba mabe bo limbisa nga penza. Nazana posa tena pesa satan accès na vie na moi crédibilité à pas sur autozo battre na temps où école mabe makasi. Na zongi vendredi s'il vous plaît, na komi vendredi. Samedi na kepa to ton hôpital pour la misala. Dimanche culte, lundi to na jeûne toute la journée. To na jeûne en église. Nazaki absent, na ye na tongo na kilte ba maman na tei na démarrer mutuka na bimi na bengi mama sila. Bande obola ndanga très bien. Parce que bande omsuba koloba mais pourquoi passer à ko 5 sabatu? Si c'est vrai que tu as dit que le théâtre, le problème est lié à maman Sila, na maman Bellevue. Pourquoi ça ici bangote? Na bengi maman Sila. Le lundi, on a commencé le 26, le 27, samedi, le 28 et le 29, j'espère, lundi. Na bengi maman Sila. Abina nga nazana nda maman zakawabe, nazana posa to kutana. D'accord, problème te pasteur, nazali dadi, na ba respect ka bazala nango pananga dadi. Problème ite nazana ndaku yaka na ozelao na sisi ko benga masi la lokola grande sœur na zui téléphone na bengi mama Bellevue na ba respect ka bazana ngo dadi ngabi nazana posa mona yo na éviter ce que ça possible lelo au problème té na lobi d'accord na zoya bien aimé j'ai tout laissé na se ya ba jeune na tikinyonso na bande ko réfléchir na lobi na ko benga mama Sila na ndaku pananga aye. Mais si maman Bellevue aïe, parce que si on y a bien nana masila par exemple, tant que soit koyate. So pe na bengi si maman Bellevue na bengi si masila na bina ose la bino na zana maman Bellevue yo foya tant susu wa koya pété. Pour na réaliser na biso moko fandi moko aye boye. So y maman Bellevue kutinga na masila, akoma loko biso to préparer loko pona yi. So ki maman Sila akuti biso na maman Bellevue akoko kanza to préparer loko pona yi po yo bengi si ayeko kutana mutu peut-être ba na problème. Nalobite na keka verban bande konangai s'il vous plaît je me suis engagé to démarrer mutuka na komi ayambinga très bien to bato sambeli to bandiko solola to sololi même akamna sololi na ye na silisi na longwe na ye no efsa bino makamunyo parce que ça même makamuna mama Bellevue na solo na bon na ye pas mama Bellevue biso to zwin zela sosa to zo kene to leki communauté na biso assemblée de to kompi na communauté to comme avec Christ et roi na bi na benga no mama Bellevue pa lobaki koto to na benga lobi te dadi vers comment palais du peuple to tourner na bana to zaki na bango to bandiko ya to komi mama Bellevue bimi na nzela asali biso sin mama ye wana to ye mama Bellevue yambinga na kati ya restaurant na to koti batu bazaki libanda wana place mobo asa acha clim tout ça to koti na kati batu bazaki to fandi biso mibale makambu na solo na bambale yango na lobi mama ndena bande pa masila
nde na bandi pa mama belle vie vent oyo ezokende ezolobela bino nini lelo bato bakomi humilié mpona bino makambo nyonso ekomi bino mama belle vie lokwa mama sila atalisi nga bolamu ya mama belle vie mama belle vie atalisi nga bolamu ya mama sila mais finalement soki ozoloba bolamu oyo mama sila kuda kotaki na papa Omar alobi papa na nga kufa bandeko na nga bato ya liboso babenga mama belle vie bayana Omar bon bakotisa papa na nga na morgue na yepa mama belle vie également alobi malamu ya mama sila siko na tuni bongo alobi si c'est vrai boza na problème te oto wana problème te ngabi soki wana problème te wana palobi na za na problème te nabi maintenant sikoyo pona nini te mama sila ko sala message de la même manière lobi na mama belle vie ko sala message bandeko ndeko kinga na za ndeko nanga bopesi message na bato oyo balandaka bino babiso oyo na bandeko tosala o basala ba émission boyebisa biso que totika makambo oyo to bandeko. S'il vous plaît, bandeko totika kofinga totika boye banda lelo boye ba par exemple mama Bellevie lobi ngai Bellevie naza famille bota naza pe Abakouk c'est ma sœur to utine musika mututa afinga so bofinge bofingi ngai de la même manière na bisi mama Bellevie pona mama Sila oko sala ngolo bate Sila za ndeko na ngai ya na ngai ya Sila loba ke non wana za sœur na ngai tout ça boye boye to za bana to uti patata moko tout consort bangomi bale ba pesinga même réponse s'il vous plaît. Maman Sila lobai na ngai mama Bellevie lobi na nga papa daddy si na sala déjà ma message na coma déjà mama Sila lobi coma mama Bellevie lobi coma na yoki bango mi balé na tuni bango ke soit suka bola na nga bia bande on a bia ya soki lelo mama Sila yoki mama Bellevie kufi mama Bellevie tana ke pa na tuni mama Bellevie soki lelo mama Sila kufi o kende to kete na biso keite mukilelo bande ko loba so po kei baloba oyepo na nini alors tant aux ana bomoy tant de sengeli to bongisa yango de sengeli to bongisa bande ko suzi ebele bele batiki biso bandima ite bakoye ko kufa bande ko na biso to kansate ba kufi po bazana mabe te or bolimisa ngana loba que mama Bellevie na mama Sila bino mbale bwana mabe makasi parce que bato bazo bomana pona bino ya bino to zo mona bande ko musu ba kufa to mona tant musu mabete batu bazo bomana même bino bolobi ke biso to sala to tinda pe batu te oui et enfin ba kipenga na makambo wana te bazo ke de père s'il vous plaît bien-aimés dans le Seigneur bazo ke de père et enfin na ebisi bango obo sala lelo soki moko na bino pa kufi ndeti moko na bino kufi pour la dernière fois qu'on a biso moko na bino kufi bo kende wapi bo kende paradis ou be bo kende enfer. Ce qui est le liwezui Sila, liwezui Bellevie, bokende lola to bokeli felo. Parce que bokende na l'église, bosambela bozana ba pasteur, mais sikoyo ndenge boyo kanate bopesa pe bofrande une église. Bible lobi soki mutu azana problème na ndeko na ye ata offrande pesa te atika ngona ke no bongza sima ko pesa offrande. Na église oyo nazokamba par la grâce de Dieu lokola ka simple instrument. Plus de 2 fois na teya liloba nzambe oyo teya mapete na ba église na biso oza na problème na mutu ko offrande te kende ko sala blague te nazo teya lokwa mosala nzambe bato ebele babima abacha offrande te église ekota offrande te pourquoi il faut na teya vérité pour mokola suka nzamba monanga donc na moni mama Sila na moni mama Bellevie baloyi baza na problème te na domaine na médecine muta souffrant mingi za la pédiatre pour moi na ako sale diagnostic te facilement. Pourquoi? Parce que azo lobate mais mukolo sokaye et pas un médecin tout nagaye au sentindeni on a yo kalibumu passe est-ce que ozolia nazolia mais nazolia bien te s'il vous plaît est-ce que ça la selle bien médecin a ça la tableau naï pour azo traiter na mukolo na traiter na ba mikolo ba lobby ba na problème te moi na pesa traitement zate mama Sila baza na problème na ma Bellevie te bato bazolo bana ba TV ya tindi bango te na yepe pa mama Bellevie pa lobi yeza na problème na mama Sila ta lobi pe boloma mama Sila nde mama Sila lobi oyayi et bato bazolo bana TV yepe te mta tindi bango bande ko na ngai no pesa traitement ndeni bato ba maladie te ya kala no pesa traitement ndeni front
na église oyo nazokamba par la grâce de Dieu lokola ka simple instrument. Plus de 2 fois na teya liloba nzambe oyo eteya mapete na ba église. Na biso za na problème na mutu ko offrande te kende. Ko sala blague te nazoteya lokola mosala nzambe. Bato ebele babima abacha offrande te église ko tsa offrande te. Pourquoi il faut na teya vérité pour mokola suka nzamba monanga. Donc na moni mama Sila, na moni mama Belle-Vie. Baloyi baza na problème te. Na domaine de médecine, muta souffrant mingi za la pédiatre. Pour moi na ako sale diagnostic te facilement. Pourquoi? Parce que azo lobate. Mais mukolo sokaye et pas médecin. Médecin tout na gaye o sentindeni. On a yo kalibumu passe. Est-ce que ozolia na zolia mais na zolia bien te. S'il vous plaît, est-ce que o sala sel bien? Médecin a o sala tableau na yi. Pour azo traiter na mukolo. Na traiter na ba mikolo. Ba lobby ba na problème te. Moi, je n'ai pas traitement. Maman, si la personne a un problème, ma belle vie. Bato bazolo bana ba TV ya tindi bamote. Na yepe pa maman belle vie pa lobby. Yeza na problème na maman si la ta lobby pe bola maman si la nde maman si la lobby oyayi. Et bato bazolo bana TV yepe te mta tindi bamu. Bande ko na ngai no pesa traitement ndeni bato ba maladie te ya pala. No pesa traitement ndeni. Na lobby OK. Ngana ke imena iso ka loko mo ndena ibse maman si la nde ibse ma belle vie. Na bibo permettre nga bande ko na nga na zolo bana ma ya misu na mutema na nga. Naza un responsable. Na dirige ka batu mine na kati église j'ai des généraux, j'ai de tel batu bela likolo makasi. On naza obligé fona battre la personnalité na nga. Na tambusa batu to na église na ba poto partout. Naza na ba grande personnalité ba tangi koleka nga bato ba lekinga na nyonso ba fanda ka wana ba oyoka nga. Alors fona protéger personnalité. Alors maman Sila, maman Belle-Vie, désormais bato ba sepela ba jouer dans ba groupe na bino. Mais pour permettre avec beaucoup de respect, on a joué sous notre groupe Nabinoté. On a joué jamais na Belle-Vie TV, on a joué jamais na SB, soyi bozalaka boy. À quoi sert na yaka osa musa pa na bino? Mukolo mongo tenga na zwa téléphone na ngana benga mama Belle-Vie be mama Sila changa na casting. Ba benga ka selo casting. So mukolo na mama Sila ko benga nga mwa mingi. Seke no za na mwa mingi na tournage. Et comme on a couleur à Masila. Somme comme ma belle film tombé en mingi. Le quoi nous en a mingi na tournage. On a couleur naï. Alors d'où nous tirons la sous une église au milieu du village. Alors je me suis dit pour permettre, c'est vrai que nous avons regretté. Bonjour à tout le monde a envie de jouer dans des groupes. Mais je m'engage. Mais quand je l'ai dit, la Bible dit bonjour, bonsoir. C'est-à-dire que nous avons commis obstacle dans le parce que nous avons sacré. Même dans une entreprise, ce qui est patron a fait souffrir. Pour accéder au travail malin, le patron ne sera jamais béni de la part du Seigneur. Donc, on a besoin de décision. On a clôturé ce coup. Donc, maman Belle-Vie na loka bazana problème. La famille Carabino mais ma cambozo bi belé batu bazo la humilier. On a se retirer. On jouer na lisuté. Na ba groupe le balé. Na lobité na tiki théâtre. Mais bazana odima ta makasi bande ko mi balé. O batu bazo envier bango ba jouer na ba groupe na. Mais moi je me retire. Vont menalia lipa au kana kimia, kena za na abondance, na querelle, ndenge bible zo na mukana proverbe. Alors pour en finir, la chaîne Nabino et Irsi Botelo TV. Artiste comédien. Naïbi sabande ko nangai. Obo salaka ba émission. Ou s'abonner, tant ou s'abonner. Na so ba lokola frère Nabino ka. Notification donc kende ko cliquer. Zamba salanga grâce à Tamba la suka. Prochainement tant to relancer ba analyse biso et comme la yo ici kanyoso. Lelo na nzela batu mibale. 42 to ba na biso. Batu bakomi ko toucher na ba personnalité ya batu même entre ba alors ndeko zo kota na chaîne na biso entre batu basala ka bémission zala vraiment respect ko ko finga biso biso mo to finga te kande bo mo ya ba wenge iza elungi ya ba kulutu na biso jibe na wera. Alors abonnez-vous, likez. Sir bandeko nanga na bino to bandeli lisusu koyoka makambo ngo ndenge lekaki toyoki pena makambo ndenge lekaki toyoki pasteur de la foi ndenge alobi omona ke pasteur de la foi alobi avec sincérité pasteur de la foi alobi na motema na ye mobimba
bomona ke makambo pasteur de la foi abimisi yango euti likolo motema nete me euti na kati ya motema na ye tomoni bacomédien nde bazalaki effectivement lelo bapapa na biso bakoma ofinga mapampamba bapapa na biso bakoma ofinga mapampamba ebele bakoma ofinga mapampamba eza pasi mpe mawa nana bacommentaire mingi otiata ntuka na opréféré mutamta atia commentaire na ye mutamta asala analyse na ye na commentaire mais oyo toloba kaka botika pasteur de la foi kimia asala mosala na ye ya bonzambe botika pasteur de la foi kimia po soki sila yaka le jour au pasteur de la foi bengaka bango nyonso mais mpe mosusu likambo esisila alors ndenge sila yaka te babongisaka po so sila yaka ndayebisa bino vérité so sila yaka balinga baleka liboso sila na belvi babongisi likambo mais soki sila yaki te ezalaki mpo bazalaki na posa likambo yango esila te alors botika motamta asala mosala na ye alors rendez-vous ezaka moko le 29 belvi kaza aza na show na ye bela show moko eza ya kosakana te le 29 tokutana biso nyonso wana somba déjà billet na yo tozaka na événement moko donc rendez-vous eza kaka le 29 tobengi bafamille libota mobimba boya en tout cas famille libota mobimba bosomba babillet biso tout tozala wana vraiment tosomba babillet po biso tout tozala wana toya tosoutenir mama Belvi Kanji tosoutenir ye na mosala malamu oyo azosala nasepeli mingi na bino bandeko na nga en tout cas partager s'il vous plaît partager na Facebook na WhatsApp na Messenger donc partager partout nzamba lola kopambola bino bandeko bozo s'abonner tango s'abonner ko bosana te cliquez biso cloche de notification pour que prochainement tant tozoya na ba analyse na biso ekomela o esika nyonso kozala alors cliquez biso cloche de notification et ozala malamu mingi ngala bien tokutani à la prochaine occasion ceux qui collent masia à Zongite bisous bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.